de panique. Tindika TV, papika mwasi, balobi na longola komo ya Lambert Mende, attends lobi Mende Fachi, balobi kombo wana ezo simbate. Malgré bo adopter ango, mais balobi longola ngo eda kombo ya malchance. N'est-ce que dit Mende ya Fachi, ça n'a rien à voir dans Mende ya Kabila. On verra avec le temps, ce que longolango Mende ya Fachi. Terrain est un ami, chers internautes. Au moins terrain est un ami. C'est-à-dire, bao nyo so batali kolo awa. Ba ko sieta, ba do ciel mukati na se, iska Fachi azali. Le Fachi pesika abo. Aho tante bango tu do bazo ka mamako na boka ya Fachi. Boka, autrement dit, c'est monoko, la bouche. In portugais, boka tene tengami oza tindika TV na ebisa kibinu wana bani le lote na muta jale lote na banda kala boyebi na batango ba pasi idps na zola sabino ba marche ba lacrymogène ba mbangu to kima to rata ba kokufa to ndimaka pete to yeba pete ke to okine wapi. Mais pour défendre les cas ba valeur tout ça là qui voilà tala leloyo au début c'était comment qui n'a pas critiqué Fachi président étiquette président nommé boye na boye c'est Kabila qui dirige na mutu aloba qui c'est Kabila qui dirige Akimi Kabila bozo kali solo lelo voilà à la une. Bati Lukwebo chez Vital Kamerhe. Faire quoi? Terrain était ngami. Bako sieta, bako sielo muka. Facha ozela bango kotoyo. Na selembao. Donc, bango na monti kile, Fachi na selembao. Aho tate bango aboka bien aberta. Donc pour le comprenant, il faut que tu tenter de mbala moko na intestin. Estomac, intestin grêle, balegi, tina intestin ya grosso modo. A tenter bango. Enta kasumbalesa. Enta enterrement. Na ebisa kibino que politique, ils ont la réalité nango. La politique, c'est une science. La politique, c'est un art, comme le management. C'est un art, c'est aussi une science. Chers internautes, tout bandé mission na biso ya lelo na masolo ya Bahati Lukwebo. Après Bahati Lukwebo, je vous apprends ou je vous informe que papa oyo wana ya kaimwa impoli wana. Oya fingi Fachi Petro. Kaka yemoko c'est Kabila qui dirige. Akenda kosa ina kingakati papa Molière. Alobi nini te pona Fachi. Mais je vous apprends après Bahati Lukwebo, c'est papa Molière à Bouakisi FCC. Comment que l'on voit que ça moutoua doit diriger Congo, le grand prêtre, pour y avoir un diriger Akati. Fachi étiquette. Mais comment Lelo accueilli à Bouakisi FCC. Pour qu'il ne wapi. Masolo ebandi mwakala bota la Zakari baba to nira timbela ka musika mwana soda na mona ke mystique vieux zacle ali a déjà quoi c'est comme ça timbela ka déjà que awa to ke na mbungulu na eperdement yimta bandaka na donc suka na tout la mwisi ya zaza o maire moka ibaka ngota utaka village yala baka tout la mwisi kisaka tout la musique Isaka. Donc Zakari ça y est déjà makambo. Yanga benana déjà bien avant. O baki ba yuma, ba no comprendre l'été. Ba no kanisa ki ba simbi ça ka mutu pouvoir tena epsa ki bino Fachi azalaki président élu. Ba ko simbi sa yo nyonso sauf pouvoir. Bako simbisa yo nyonso sauf mwasi ya mutu bako simbisa yo yete pouvoir lokola mwasi intimité to
retourne dans ma question après. Donc, on a un sommaire. Voilà. Deuxième partie. Dans le sommaire, on a ils appellent information. On a appelé on a bombé en homme. Le roi de la forêt, Ranson, Azokota, UDPS, on a Félix Ouazé, quoi. Les 19 on a appelé la date. Sauf imprévu. Donc, sauf changement de programme. Mais je vous informe de la forêt, na Félix Ouazeka, comment nous dit Ouazeka Kabange. Dans quelques jours, Ouazeka Félix Ouazeka Chilombo. Terrestre Dini, Etengami. Fachi Kotoyo. Aboka Ben Aberta. Dans Monoko, Yakufungwa, Bado Tante Bangobo Yakaka. Les 19 euros. Pourquoi? Tu as discuté dans tout ça, cause il y a des parois. Jean-Pierre Bemba a banni ko poussa na malé pépé na Fatima solo ko mo trop to ko mo ba écoute ba solo là nini on en parlera. Voilà, blocage na choix. Je vous dis, Bahati de Koué Balobi na kolongwa kuna te comme candidat. Pourquoi Bango? Et puis, il y a un propos de Papa Molière, à lobby, entourage, wana, entourage. FCC, la moi, bazo sur la bangonios. Nampimpa, kaka bao boye biwana. Bakendra kuna, et pas yandiyo kiongozi, tiba mpimpa wa ya au niveau grand pimpa. Bon, on va passer le discours à Souka. On va faire ceci, on va faire cela, on va commencer par le dossier de l'excellence Foulano, machin et tout. Mais après, on va chiter sur le dossier Foulano. N'empime pas. Tant qu'on va se redire, on va y aller. On a une messe noire. Je crois que la proposition comme un envoûtement. Oh, non, c'est bon, c'est là qui n'a moi, n'a maillé. Oh, oh, voyez, bah, voyez, ils ont canate, il y a un indi qui ont osé à fazer nan. Boyo kanatongo, kakabango. Makamebo makamubutu yangu. L'isole zaliawa. Menace FCC, on a risque ba panzana to pas panyanya bango tout. À qui les prochains tours? Nous attendons. Cause ya makamulo sur l'appel d'aller makamuya seuil. Et ça la matière, makama seuil. C'est dans un projet nini ba lembisa ba parti politique nyoso ya mikewana ba ngumela bango na ba grand parti politique. Pour comme ça seuil faut que ça ait nombre de partis politiques amicaux, il fallait que les partis politiques amicaux. Mais tant que partage, les partis amicaux, là on se retrouve. Donc déjà A, B, B, E, A, on va qui point dans FCC, on va une menace, FCC. Donc PPRD, donc en miniature, avec Diego Cao. Donc tous les Diego Cao vont la kuna, sans impact sur le terrain. Tengami. Voilà, avant de rentrer dans les détails, si je parle le même langage avec les Passaya Oma, donc c'est Chako, papa na zéro, na normalité, malgré Elanga, azomona basité. Toko benga na mpeve wana ya stérilité mkumbwa Yesu totala papa Molière oya lobaka mabe pona mokonzi oya ndimaka kaka barbe andimaka kaka sénateur ou c'est sénateur qui dirige terrain et baluki terrain et tengami sans plus tarder. Papa Molière Azali FCC. Papa, mais c'est ce qu'on a longo FCC. Pas sepeli, mais éviter, mais. T'as longo FCC. Longo FCC, pour ça la coalition a cash.
Nandimité, bango peut passer déjà dans Bakor na bango na pouvoir, donc na FCC. Nandimité que Bahati a se retrouver quelque part, na Babylone comme tout ça, ça exister. Ah, on a déclaré qu'il y a combien indépendant, à l'ongé na makamignon soit na, combien autonome, donc bon, total là, qu'est-ce qu'il faut maintenir toujours candidature na le Sénat, bango AFDC bazali minoritaire, est-ce qu'il y a oleka? Bah écoutez, bazo ban c'est le revenu. Parce que on a déjà complaint, on a invalidé, etc. Il fallait que tu aies sur Bameka, ou à Makassi à Koleka, ou à Makassi à Koué. C'est ça la démocratie. Mais imposer, comme sala, dossier sale, comme Robimissa, Bogoyoka, refonder na justice, c'est ça que j'ai dit, c'est pas propre, c'est sale. Hein? Il faut éviter, c'est sale, on est en train quand même d'évoluer. Hein? Biloko a salité, au coup de motorisé, ici, Kendo Salo Yayo. Bon, beaucoup disent que Azo dérangé, mais non, bon, le gars lui qui est à Longwe, problème exact, total, là, on est à Rossa, la chose est malade, tant mieux, mais comme on dit, comme un système, il y a un règlement de compte, et c'est ça, c'est pas bon. Kabila, dictateur, n'a pas FCC. Kabila, est-ce qu'on peut citer Kabila? Il reste le numéro 1 dans pouvoir, ils ont des entourages. Entourage, c'est pas bon. Eza Bitumba, il fait de la démocratique, entourage, il y a président, Ezali, entourage, il y a président, Binognon Soboye. Merci. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec le FCC. Bobengali n'a la FCC. Bobengali n'a la FCC. Bobengali n'a la FCC. Honorable, expliquez-vous actuellement la situation avec votre division avec le FCC. Ça sera difficile, mais le monde va continuer à tourner. Un médecin, le monde des amendes reste problème résolu. Ça va continuer. On va avoir respecté les mots d'ordre donnés par la hiérarchie de l'autorité morale du FCC. Est-ce que Makamana est juste un mot d'ordre? Actuellement, quand même, dans le 21e siècle, Makamana a voté selon conscience. N'importe comment tu président au bien d'ordre nayo, bon, total là, Makamana est relégé kuna. Boyebi Makamana est ya chio kitundu. Boyebi bamususu, bapesa ba mot d'ordre. Nakati, donc il faut faire appel na conscience ya moto à voter. Ba sénateur ba voter, ba voter en conscience pana. Mboka e bonga, boka ezaka bonga te. Boka zo bonga te. To continuer à ningwana. Car les mêmes reviennent, etc. Et vous voulez le changement, c'est faux. Donc il faut un peu changer. Il y a un problème à mon patas. Au lieu de mon patas, on va voter selon mon thème. Ah, Boloba, que papa mon lait. Oh, on a fait cesser, on a fait cesser. Naza les autres fait cesser. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de Tindika TV matinal. Tout à l'heure, il est 7h juste, heure de Kinshasa. Avant que nous fassions l'examen, donc avant l'examen, session bandit. En tant que politologue, donc l'année prochaine, G3 et Goratete pour l'intérêt général. Tout à l'heure, pour nous la marampe en boca, tout ça la émission, mais tout ça peut na katia masolo ya politique, mais pas comme les pratiquants vraiment, mais tout ça politologue, tout ça la chic, donc il y a politique. Déjà merci à maman Santa, la patronne. Donc il y a les vice-présidentes, il y a MDCC. Chargé à mobilisation, la stratégie, donc la stratégie à tout. Il y a beaucoup de mère Santa, la patronne. Donc MDCC, c'est-à-dire maman, il y a diaspora congolaise pour les changements. Sans oublier maman Christine Pinda, la robot Sanayote, maman Obato Salama Solo, Nakatia MDCC. Voilà. Et puis Radio Chilo, merci à Pasteur Moses. Pour appui déjà qui t-shirt pour comment dirais-je réception. Il y a Augustin Kabou, le nouveau CG pour reconnaître le PPI, la presse présidentielle indépendante, coordonnée ou bien initiative et où tu es pas donc Papi Kamwa c'est votre humble serviteur. Tout ça, il faut reconnaître les bisons bien. Voilà. Merci à Roger Mutombo Roger, sans oublier Dengi Mayar Montana. Na Suède, et puis Jean-Michel Lokio et toute la famille Lokio depuis Paris. Donc là, nous sommes bel et bien à Paris, en France. Famille Oyo Bakanga porte na Kinshasa bango tout bakena poto balinga poto bongote. Bozwata mende na bino bokoti na ndako wana ponda ko bota binsekwa po batwa sala kuna te. Voilà, voilà tout donc on va se koba. Ba réalisation chef de l'État à la fin de cette émission. On a réalisé Mikolo. Voilà.
nakokobosana pe naloba ngo mbala moko avant to kinesiko na ba détail ya émission. Donc déjà nzela izo bana côté ba kananga kuna nzela kananga bazo sangisango na Angola. Donc euta ka ba marchandise euti kananga ekoti Angola ekoti na Katanga na kananga plutôt. Voilà. On a bloqué photo ça la to kendaka pe kuna yango to linga payer comme officiel biloko boyita avec image biso moto comme kuna pour côté presse présidentielle. Moi ba faillite amike zali biloko boye biso to signal biso bandakala kananga aero na sina longwe atana nzela moto to keka obongosi kaka ba dumar bani grand benda to komi kananga premier zate to leki ba côté ba gungu kuna omoni koko ya muzitu opese mwa mbote donc na kamboka na kipende udi mwa bongadi oleki. Voilà. Et à part ça, réhabilitation, il y a prison Makala. Prison Makala, tout le baki koko ma propre climatisé, ba prisonnier ba dans ba condition bien. Bazo réhabiliter déjà prison Makala, sur dans une ordre de mission, on comme na prison, bota la comment prison comme pepele OK prison mais on est kana mikili. Nyonso wana makanisi chef de l'état. Réhabilitation, il y a hôpital de référence, je crois na Katanga. Kuna ba ko bongisa hôpital à Munene comme qui négligé toujours na cadre de ministère projet chef de l'état, bazo bongisa hôpital à Munene de référence na Katia Lubumbashi. Voilà. Na suki sur le côté voilà. Ton côté c'est quoi les détails. De réfléchir ensemble. Bahati lukwebo ke kota la Vital Kamerhe. Pourquoi? Mais na ndenge ba signaki na charte na bango entre FCC na cash baboyaki débauchage et salam. Mo ba ko benda mwana muninga ya kotoyo ezate. Mais ceux qui bahati le bien kota na cash. Est-ce que débauchage et salami to salamité? Tout ça de analyse na kaya ya bahati ezali débauchage parce que bahati ba benganie ba boakisiye na FCC maintenant comme na ye mbeya. Qu'est-ce qui empêche mutaka mbeya na ye na kamoko boy montre ba débaucher était n'est-ce pas cache on a raison il y a qu'on récupérer et puis malgré 14 députés ba qui n'est pas ya sénateur il semble la majorité ya ba sénateur ba lobi to koza la fidèle et pas ya bahati le quoi bo côté nous ça kokende biso peka na simana to kenda kwa na kingakati ndiyo kiongozi biso pena sima bahati ndiyo kiongozi donc bahati kiongozi pe lisusu mais qui compte la Vital Kamerhe pourquoi Barcelona qui nini asengi nini mais est-ce que les sous tu dois réfléchir ensemble est-ce que ça dit infiltration te que to bengana yo que no kota bango kuna yiba bazo sola nini ou bien faut ba ya penato ya mabango maboko kufungwama bombe ga komela ngai. Voilà tu dois tout na siko e banani bakona parce qu'il semble que mouvement c'est koti kuna yeke koti et après malamoko bomoni papa Molière, papa insolent, yépé à lobby, la ngwe botaliti. La ngwe député, la ngwe nangaye, bo chepeli na longwe. Aye wapi to ebité. Très bientôt boko yeba papa Molière okende wapi. Ya yo ka repesonité. Bo yo ka bo abandi déjà pour déjà battre le coup beaucoup na bana okumisa déjà fachi comme mais non to servir ba étranger trop hein bati au lobby pour servir banani ba étranger est-ce que bogi mabna lobby c'est quoi qui est étranger on a lobby pour servir vous savez qu'on surtout kana sima 18 ans peuple a leli peuple a koufi nzala ba épidémie chômage, insécurité. Ah, ndeko bahati. Vous avez regretté si 18 après que vous servir étranger. Fachi Oumela. Mais non. Tu comprends ça dans ma campagne d'Engwanate, bahati. Peuple paix à sous bate, peuple a formé les misous. Simple les lobabo ko baluka pe malama wote. Non. Qu'un stade de martyr, il faut commencer un peuple pardon. Bon, nous les peuples. On te servir l'étranger, trop, te servir l'étranger. Oh, étranger on a. Beaucoup de ça va secret les lots. Batarobi, ma vie est en danger. Ceux qui n'ont koufi,
FCC. Ah? Babaraka Batou? Oh d'ailleurs pourquoi? C'est la démocratie. Si on boit on dit que nous sommes libres. Où est le problème? Tu as peur de quoi, Bat? Règlement de compte. Boye bani bosila na bino di. Et puis tu boye ba flatterie solo pas fachi. Pour fachi ça la déjà fachi. Béton na béton. Bon moi qui ça on a sans douter. Na okoma bo limisa mikolo ba examen bandi. So moni moi bo comprendre. Faut être moko tanga moi trop. Zandukuna bokassa je crois de l'école, non? De l'école du commerce. Bachende béton kuna. N'est pas qui d'enseignement. Na avenir université. Béton kuna na zan. Béton. Voilà. Zakari Baba Souyadala qui na vision. Amona qui déjà n'engé bateau da ko chavirer. Alobi yebela nami bunga kana nganga moko bien avant pour déjà malé mettre kotaka pa fati. Yo kasi zakara okende wa. Moïse Mbiye courageux. Abeti ndule na mikili. Balobi non abeti ndule na mikili parce que peut-être a des moulous. Il peut se faire à côté à IDPS. Et dans le droit de la forêt, non? Bon, on a sur le cas comme moi, frère Martin, la Kofi, on a reçu et Simbati. Et ta bengi, Kabange waze quoi? Et Andin. Yaya. Babengi non amikil. Tonto banda bandoule. Babi, laissez passer Andou la mikil. Taka base. Bon, qui est en base. Vous signez, donc vous êtes obligé de voir qui ça FCC. De la forêt, je crois qu'il s'est décidé lui-même. Parce que déjà, il déjà, mais il va reporter date. Tu peux faire ma solo pour moi, pour me présenter. C'est 19 Oyo. Sauf changement de programme de la forêt à la base. Il y a des émissions dans les bébés, ça a société au pote secret bimi. Ils ont information, ils ont secret. Pour me dire, secret de la société. Molière, il y a des secrets. À boire ici, Bat, il y a des criminalité dans la tête, il y a Sénat. Alors, criminel. Le criminalité dans la tête, il y a Sénat. On a pas propos à Bat, est-ce que c'est criminel? Ah, donc ça a secret un problème. Donc on attend, sauf imprévu le 19 Oyo, le roi de la forêt, na wazé kwa kabange, selon l'information aujourd'hui, on va signer na base, bakoti, IDPS, à mon avis, peut-être pour conseiller les onga. Pour cela qui pose à mon canal la porte boyebi. Nous sommes la porte, la fachi, 90%. Mon canal la IDPS. Et voilà. Les personnes qui ont été en Mikili, quand on a IDPS. Mais est-ce que de la forêt soit au IDPS? Pour l'idéologie, pour le peuple d'abord, mais pour nous les ongs. Prochaine marque. Mais l'essentiel que IDPS est beau à rabatouter. Donc de la forêt, à bienvenue. Na IDPS na kabange wazekwa bayana bango malamu ne baba na gisa mission ya CEC bayana bango malamu. Voilà. OK. Réunion ya la muka kuna selon information tozanango ne sika la muka na ebsa rabido mort et enterré. Donc enterrement ou la mise en terre de la Mouka aura lieu ou interviendra ce 20 juillet Katanga, voulais-je dire. Donc, Kuna Masolo qui est le coordonnateur? C'est Moïse Katumbi. Nous avons perturbé le programme, nous avons décision au-delà
il y a Moïse Katumbi, frère Martin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les sanctionner. Donc, on a double sanction Malamoko. À mon avis, il y a déjà qui est sanction et Zoya. Selon l'information de Zolango, frère Martin a aucun détail pour l'évaluation. Nana s'est comporté bien, Nana s'est comporté mal. On attend, mais je vous informe déjà que toujours c'est là, enterrement officiel, il y a la mouka et comme on a quoi il faut bien comme on déjà quoi il y a comme il y a la marque na comme on a Fati en aparté. Très bientôt révolte la carte à FCC. Batu va se rebeller et on va se rebeller, ce sont des jeunes. Pourquoi? Parce que ba combo na tanga la kibino yango zo ngaka na gouvernement o izakoya. Bon ba jeune ba tangi moi chic. Hein ba jeune loko la biso o ba ko sala misala na compte FCC bazate. Et les bérets rouges tout le monde ba bérets rouges on attend ba manifestation et yinda ka bérets rouges. Ba tanga chikite. Pourquoi ba bérets rouges ba ko za musalate? Kaka donc bakombo wadaka boshara movaro rukuzuruzizi ruberu skin kaka bakombo zonga fata zonga sa bomba lebele yebo ino bato te zonga sa bango boluki langa batasika bazo mwana te. Alors ba jeune wanta ba mona ki ba proposer ka ba père wana ils vont se révolter. Bakopanzana bango kalate po baya ko accompagner ba père wana te bango tu ba osa la politique bango tu ba na ba risque bango tu ba participer. Mais pourquoi c'est le maraka ba tata wana ba siba umeli bango ka oyo ba beta ka do ba messe noire wana ya mpimpa wana malobe yo kana ati wana ndio kimozi isa kaka bongo iyo tata iyo mama est-ce que ça la bongo révolte de salama calamité na FCC bakolela na munoko ya mboka donc kafuru mwento ndombo yanga plereja kezoya kalamingi te bakote kuna nzambe azali nzambe basakana na nzambe te IDPS oyo bozomona IDPS ebundi bitumba nango correct. Tshisekedi ya salina Mobutu mamoni Mobutu ndinga memela mboka yango te abisie mwana mai boete na kozala pembeni na yo na kokufa nzala te. Mais peuple oyo nazomona ndinga memela mboka oyo tokodai Mobutu osi biloko nyonso eba mindele ba portugais tout apesi na bandeko na bangala la zairenisation boye bien. Oui, bangala bakanga maboko te bangala balingi tango dépense bandi tango dépense bandi ba entreprise union c'est ba portugais tout ça pour ekwei tango pillage ko bambali kolo bou 91 93 un chaos technique RDC et Lali Makale Kale. Tu sais qui est déjà. Les gens vont pleurer. Et bah tu na exil. Mobutu ne pensait pas. Tu sais qui est lit. Si les lots boni ba kufi na IDPS. Na monika ka ce qui balle perdu, ce qui paye solo que mutu mo kufa na marche la muka. Mais tane ba do se misango. Na bo kufa li ba tout. Bon nous tuna Tshisekedi dit. Bon tuna Fachi muka rata ko kufa ça c'est rata ye zo ce qui tente na ye. Oh, il est passé kufa li batu atikali ba inapt. Si les lots Nzamba a récompensé UDPS, a récompensé Tshisekedi.
bazui pouvoir bino bolingo sakana na batu non n'est-ce que bino soda moko te ata kader akoki kondima régime ekendeki batu wana bazonga lelo badirige bango nayebisi bino soda ata moko te parce que bamoni oyo bamoni injustice souffrance nzala mobali ake front akufi na front mwasi babengani na kanga na bana botalaki bachiki chef d'état na classe baekole bana basoda bazofana na babrique mwana ya 8 ans mwana ya 9 ans mwana ya 7 ans azofana na brique po sokoti na ye komande yini donc soko ozwi saki ya nsima oyo ekangama ozwi na sokoti ya mwana soda ndenge moko po amesana kofana na brique eta koto ekoma beton mwana bebe susu mwana mwasi akodena ndenge nini omona mwana mwasi akotambola bimabo donc po brique chaque jour soda nini akolinga keno bato bapesa su ordre oyo bosala bayoka bango epuis soda mutu mpo azalaka te bazali basoda ya l'état basoda nyonso lelo bazali basoda ya faci parce que c'est faci qui dirige mokolo faci akolongwa esili armée etikali ya l'état oyo akoyoka koma président ndi yo kiongozi ebandi lisusu parce que mikolo ndi yo kiongozi c'est faci. Voilà, je crois on a na soda bino lelo yango wana na kati pe ya Sénat boyeba ke na bureau wana définitif ya Sénat selon accord ya cash na FCC premier vice-président aouta kaka wapi na cash donc kabundi ya mibale ya kozala kuna nembo to banga mwamba soki tambo kozala kuna boyeba ke gardien kozala wana soit abimina UDPS soit abimina INC mais na sepeli na cash ba allié na ye nyonso malgré ya seuil ba koza ba poste ngona ba mama Henriette Wamu Kudura moi si ya Kudura hapo na waka soki pe bazana ba problème na ebite mais mama Adio kwa ki moi si ya Kudura so bazati siko na ebinonte aoza na kati. Pourquoi baye na moi un plus et cash et récompenser bango contrairement na batu ya FCC ba ba bébé kuna ba mona bango ka bampuku yango ba ko na ba méchant ba moni ke to sala ki erreur ngabi bo sala ki bien bonne ko signer siko ba ko mo kanisa pourquoi to kana ikuna ba réunion pe na ya katimini ba ko ta kate ba tu na be oh ngai ba bino école primaire va là-bas. Yonani BBBC allez vaika oh yakuna yonani CDA petit bibino te di kenena kiosque yana keno fana kuna senga maya piomela bango bakoti kuna avec ndiyo kiongozi avec yemoko le grand sénateur grand parlement babimi bakoti na bajip bake batiki na ba payote makamba soli boyebite ingratitude. Faut mettre tout en exergue. Essayer d'expliquer, éclairer la situation. Mais pourquoi pas comme dominer bango? C'est dégueulasse tout ça. Tindika qui matinal pour nous nos plaisirs. Je crois dans ici, qu'est-ce qu'on ça l'examen là? C'est sur un bandit. Bon souhaiter une bonne chance. Et ça l'ira bien. Tout bondi na muke to fouti balar tout. Ya chic. Je crois que ça l'examen c'est ceci là pour nous préparer déjà TFC na biso pour na G3. Ndenge zalaka 2 ans après nsi mwaka licencié. 2 ans après licencié na bino déjà yeyo politologue na bino ya base yeyo. Voilà. Merci en tout cas na bino tout botali tindika ya lelo.
Tous la sikoyo na FCC à qui les prochains tours. Au besoin de banane. Bon si ma ba feuille na ba stylo, on va noter pour ça historique hein. Histoire à Congo yango boko maka déjà boko bete la bana masolo. Ba politicien congolais, ba revers, ba di ko mona musikate. Siko boko mokima bolanda kinini. Ba msaki bino ki ba nommer Fachi, président ticket, ndiyo kiongozi kaka chef, yem tado diriger kaka. Bozo kimi na nini? Allez là-bas kinga kati. Botonga bandako, bofata kakuna. Soki tongo etani culte ya personnalité, ndiyo kiongozi, ndiyo kiongozi. Bozo kimi nini? Voilà, merci na Chako. Li passa ya Omba. Papa na zéro. Azo telengana nano mwasi azate. Avec na caméra. Merci na papa na on monte. Mike Luzoladio. Na régie finale. Merci na bino tout botali papi ka mwasi tindika. Malgré beaucoup boya siko ko mwa mende na bino. Tokolongola ngo malembe. Na pesi mbote na nani boza ebele tout suis pétant trop donc na saluer bino nyonso je vous love na ndenga mukete na batala muka na lingaka bino atabne bolingaka ngate ngana lingaka bino na bo finga kanga o finga mère nanga na sina mesa nango na lela bino fort souci na biso ezali changement ezala na mboka ba pesinga information moi si mongo bosoki Ramazan soki na zo finga Fachi na kolukaye na ndenga bien mais aza congolaise te nazo kama ba étranger balingi Congo bolingi Congo trop à étranger yo mutu tuki mama na mutu à Brazzaville papa na yo ivoirien hein oza ivoirienne oza brazzavilloise oza ko samela ba Congo pourquoi na bino na ba frère Martin ndenge moko yo mutu wara olinga makama Congo ah Congo richesse ko bomisa biso pardon katika amuja moniki benu kulu Congo kani tukiri kuna Serembao Congo tukiri kuna Mali Congo tukiri kuna Senegal Congo tukiri kuna Brazzaville Congo benu kulu Congo amuja moniki alinda nena emisho sili